tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pamba te biso nde ba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pe na ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawana pona kobenga na zawana pona bino pe bozawana pona biso mbote mingi na bino ba bozuli bakuya kulanda tindika na ipayo bozwami libanda ya mboka to na kati ya mboka na bomesano beto mesana be kolobela masolo na bosolo yango esala kaite koluka ba mesana koloba masolo ya politiko ya mboka na biso na bosolo na yango ana tukubeta lelo masolo ya ndeko na biso Martin Fayulu abosani place na ye ezala ka opposition mais akomi ko sala politika motema mabe tukubeta masolo ngo mwa mingi pamba te bato bakomi ba lobby bazo regretter ezo sala mwa soni kotala deja na mwa esika yo ase akomaki na ndenge to bandai deja ko banza mais de kwa kitili susu na se koloba biloko oyo eza mopanzi na place atambola ta pona premier ministre luka ndenge ndia okitela biso dollar atambola pona bandeko oyo bazana babibongo bakosala musala na ndenge singeli te mais ye lokola kaka zaika na kanda ya kozala mokambi ya ekolo azwi yango te donc ene kanda wana imatiti lelo esila te tokoloba masolo na mama Charlotte matiti na bomesano nde tomesana koloba mama Charlotte oyambi yo malamu boni mama Ange va bien naza bien mama masolo lelo kozala mwa chopamba te mama Charlotte ako regretter alobi mama Ange il faut kana loba na yango ana toyeli ye aloba oyo aza nango bosinga koloba pamba te aza mwana mboka kotala makambo ndenge okende kitoko te na kati ya mboka ba opposant na biso bazangi musala kosala na ngonga o misala ebele ya kosala na bazana makoki ya koloba ebele po ete tokende liboso tosalaki bato basalaki baimboka batambolaki po ete Kabila akende Kabila keye mais boni tozangi bato bakotelemela po lipa o ekita po dollar ekita bato bazangi te mais bato batiende motema mabeli boso na ibite mwana mboka okoki koloba nini. Bon, pendant qu'on a eu le boy, ils allaient sonner pe passe. Pourquoi? Parce que en tout cas ça l'a bien été, ça l'a monté ma passe pendant la sabat oyo que mboka oyo ils allaient mboka na biso. Ils allaient mboka ya mutu mususu te jamais mutu akoya na kati ndako na ye asepeli apanza bampule apanza ba vitre po arobate la ngoma kasi malamu po ezali ndako na ye. Mais ngalobi nazaki na mutema passe na omona ba propos ya soi-disant ce qui leader ya Lamuka na ce qui un certain Théodore un kabiliste o akota ki na kasho awa kasho ya lukuta ayeko ki makoti na ambassade Afrique du Sud akei na élection pe muto abimaki d'échec na bato nyonso ba présentaki na présidentielle pe na Fayulu o abimaki soki deuxième soki ya solo soki ya lukuta lo bakaza président eli soki aza président eli ya Facebook na yebite yango sikoyo bisika balobaka bisika mabe ezali emona na kaka yango na dosenga na peuple congolais o ezamboka na biso bisika bakunda mutolo na biso batu nyonso bakufaka pona eloko na bango batu nyonso babimisaka pema babimisaka bapake pona eloko ezo concerner bango en tout cas na oyebisa bino ko ezali mboka na biso mboka ya bakoko na biso bisika bakunda mutolo na biso en tout cas to simbala na maboko pona ko bengana munguna nyonso koya auti Cameroun, auti Sénégal, auti Rwanda, auti Burundi, auti Tanzanie, tozana droit ya kobenga na epo batika mboka na biso. Batika mboka na biso, biso bakolo mboka toujours na kati ya mboka na biso. Pourquoi? Parce que tozana président oh déjà azali politicien, azali na souci ya mboka na yo azamwa na mboka. O toyebi ndako na bango toyebi pe biso musu mutolo na ekundama. Nazaki na pasi makasi komona Fayulu o aganga kilobi alobi ke cour constitutionnelle wanisa bato wa Kabila lelo Fayulu azongi pona koyebisa biso ke Assemblée nationale Sénat ba sala congrès pona ko destituer président Félix en tout cas esalinga passé ndeko Fayulu na oyebisa na alobi ke place no ezali aute place no ezali na mboka na bino moko ebimboka na bino
ezali kuna na Sénégal. Mama Charlotte na kati yote eske ko ipe ko tango zo za moto ko ko bosana na ngonga oyo ndeko Fayulu azaka kana kanda kozwa kiti ya kokamba ekolo po nte ko pesa ye mayele akoki pe ko marcher po ete ko tuna tabato ya SNEL ba place oyo bisika oyo kure izangi ezokoti insécurité bato bazokufa butu moyi po nte ndeko ko sala penza mosala lokola ba opposant nyonso nde basalaka te mama nayebi so na lobi boye na kati ya likambo ya Fayulu azali commissionnaire oyebi ke mboka oyo ya Kinshasa tolobaki ye asi asali coalition na ye mpe na bato ya FCC tozokende te ezali nayebisa tozokende Fayulu azali commissionnaire soki otali voi oyo apesaka kimbuta adabo mola kweya ezali Fayulu likolo ya $40,000 sikoyo bando 40,000 bi oyo eza mbongo ya mboka Fayulu bavotaki ba loi oyo ya ko protéger ancien président na parlement Fayulu azalaki wana eloko est-ce que gangi atake baninga na ya opposition boali banda tala makambo eleka boy non Fayulu azali aventurier bolimbisanga ezo engagé kanga pour Fayulu soki azala combattant ya solo soki azala nani muto opposition solo raye ifala tuna dollar emati ndenge nini lipe emati ndenge nini boeza boye ndenge nini babongiso de mto ayebite ndeko na nga na moni ke biso eza likambo ya mabele tosangana tosimbana na maboko to combattre Rwanda akende lelo Fayulu ngaka sala mais Fayulu asali makambo wana te aye bake kosala dio na baona Theodore Ngoyi batelemi wana bakomi koyebisa biso ba makambo ko porter ba plainte mais banini wana ba notifier ki bango banini ba nomination wana ba signer ki pe ba accepter ki après 8 jours c'est tombaki kadiki batana to ko sala eloko te pourquoi Fayulu omoni na Assemblée nationale pona makambo destitution kabun bazaki muto MLC siko lelo Fayulu alobi na biso alobi azali président Eli soki ya Facebook soki ya ba réseaux sociaux soki ya tweet nenga Twitter ka wana yebite siko lelo ba okene zoye pona makambo ko destituer Félix na oyisa bango bo président to tikela bango ata temps une minute te ngai bisa bine mukono nga bike ngai kutu na banga na ngelo kote soki lelo muto akufile seke nzamba sepelaki akufa bongo toko chikela bino ata une minute neng boza wana en tout cas Fayulu oyoki ata kilote obangi ata te okeli na nini kosala ba dio na bino bobo banda koloba makambo na président Fachi bo destituer ka soki boza mibali soki boza ka mibali ba circoncis bino bo destituer po ata assemblée wana bazo risquer les 15 bazonga te bazo risquer bazonga te basaka na biso te biso ba bato na bango te Fayulu azana pona kosala ba embriement siko alaki alobi basangana na balobeli o balobelaka bayimboka o bandeko mukeba ya boyaki yango na buto landaki mukeba ite mukeba alobi en tout cas ya kosala eloko wana te ye po na yeba makambo wana etali te mokonzi na bango Fayulu bisika makambo asali me pe makambo oyo nazopesa faute na Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi po Fayulu azata na base mutu ekoti nazopesa faute na bango ngana liboso pourquoi parce que bango mutu basalaki likolo ene na bango ena Bemba bake kosala makambo na bango na Genève mais mwana nzamba azaka mwana nzamba longa makate mutu atambolaka na promesse parole ya nzambe lobaka ezali oui pe amen nzamba azaka na sima liloba na ye ozoka bible mukanda bakuke ezoloba na telemaki na poste na nga nazozela yango ozomona président Facha bandaki kozela yango moni nzambe pa répondre ye bon soki mutu abundi na Facha obunda na armée mumimba lola mwana mboka tokota susu na makambo ya recensement ezobangisa bato mpona nini ezobangisa bango mpo baza na double nationalité mutu lokola Azarias abotami atangi na minembo alobi bapesa ye nde asala recensement asala kutu baje wana te soko asali kutu baje wana bango bayebaka babuli toobulele bango te tozebisaki bango lobi ke tozali na opposition mpe tozali na présidence tozebisa bango eloko wana basala kutu baje wana te basala baje wana te pourquoi tokotikela bango ata une minute te oyo bazo de 2023 bazonga baya kosani baya koboma biso to baya kosani Fayulu ndenge aza wana soki azalaka mutu moko nga azomona place na ye est ce que bakomeme place bamemaki mwana nsemi te Charlotte motuna mosusu est-ce que tokoki kosalisa maponomi yango na lombango boye boni ekosimba te pourquoi parce que tozali infiltré makasi barwandais baza na kati Tanzania ba na kati ba Burundi ba na kati mutu lokola Francine Muyumba wana oyene balobaki te na Afrique du Sud azaki chef ya ba étudiant ya Burundi siko awa komi congolaise makambo so ifoto luka ba tina bobangi ya recensement yango wana bazo banga pourquoi po ba ebi Azarias atangi na minembwe mais certificat de naissance ne azana Rwanda
nyonso wana azobanga mais place wana pe ministère wana pe soki ya décentralisation il faut baboma ngo eske ye ya kozala na ndingisa ya kosala recensement pamba te déjà makambo eza mbutu makambo mosusu ye ebimi na rwanda mosusu etikali tokobeta nde ndenge eza wana bapanza mpe lokoza mpe mposa ntina ya baministre ebele te bapesa biso ata 13-15 ministre bakoki ebele boye pourquoi kaka mpo bayiba fcc azobanga pourquoi parce que ayebi badilatoire na ye asalaka na kati ya bamakambo na asalaka mpona kozwa bato kokende boye na bato koyiba bato me akokoka te tozoyebisa ke akokoka te ata moke tozali lisu likolo ya mboka na biso bokosala biso eloko te soki motu mpe akufi lelo esala eloko te seke nzambe apongisaki na moma wana mpe na age wana okokufa na yo tozoyebisa ndeko Fayulu ameka nanu kokota nanu ameka nanu kokota nanu na kati na ye ayeba na makambo yosala eske eza malamu seke ye sikoyo akomi pion ya kanambe ozomona sikoyo ke opposition eza te makambo fe etienne alobaki mokolo biso tokozwa pouvoir bakoakize biso na makambo nyonso bakabeli bango bazodirige bango mais eloko ya motu ekozala nini mpo opposition ekozala te yango eza awa te en tout cas ndeko Mukebai nzamba pambolo namonaki makambo olobaki na butu mais eloko nasepelaki te place olobi ke tosala recensement mpe après tosala élection mpo oyo alobi soki basali recensement kota minembo bitumba ekobima siko bino bobanga bitumba ebimi bitumba soki ebimi baza bakongole te bazongi epa na bango na ndeko na kati yo maloba te ndeko asengi abe basala kote ya minembo ete mpo bitumba ekobima minembo eza na kati eza ndambu ya kongo te kasi yango nazoyebisa na bika opposition eza te baza bato moko bakei bazwi kanyaka bapesi bango balie bazwi kanyaka bapesi bango bazo Fayulu nazokebisa nde ye atika babuzo badistraction aosala wana atika babiloko wana po soki ati aomona tokomatile mpenza babanderole azonga mboka na bango na Sénégal azaka sénégalais oyebi yango pa kobanga ete identité ne kobima eloko bazobanga yango wana pourquoi parce que yo olobi oza opposant bon siko babiloko osala ifale ndenge akiti boye atuni komini eza na courant te mbongo mosala alingaki asala yango mais ye aye mbala moko aye na badistraction ozomona te kaza aventurier Fayulu aza aventurier ndeko mama Charlotte ndeko Kasongo oyo azaka mokambi ya mapinga ya police ya Kinshasa alobi ete ya UDPS basali lisanga moko mpona kosala bamapinga ya mabe sikoyo soki ye Kasongo alobi bon UDPS asali 37 ans na pouvoir asalaki makambo wana te aformaki bamelise te koma oya koforme bango kasi sikoyo ye Kasongo azali soki benga bango ni chef ya ville ya Kinshasa azali soki chef po ayebaki makambo te ndeni ezali bango moko moto baosala eza babiloko na bango banda kala bazaki nango awa kanga tika boye na boye kende kopesa obike année passée na mars tolobaki tokolanda Janine kuna na nini mpona makambo amankaki chef de l'état mais bazaki na mutu na bango moko babandaki kotilo babandaki koloba sur l'ordre des chefs de l'état sur l'ordre des chefs de l'état akreaki eloko moko boye ali mbutu ekoti baproblème ekomi oyo kanga osimba oyo mais sikoyo bakokoka biso te mpo tozali uni toza bloc bakokoka biso te en tout cas toza bacongolais tozolinga ata biso tokojuire mpe na esengo yango te bana na biso bakoko na biso baye kosepela tokotikela bango tante mutu nyonso tokoyeba identité ya mutu na mutu ndenge baza wana babanga te tokende mange neti nga nazaleli 50% mumbunda 50% muluba nayebi nangi identité na nga nayebi bakoko na naza reconi mpi bango baobanga eloko nini yo olobi koza congolais tika tokende na recensement mpo sans recensement mpe élection kozala te sans recensement élection kozala mpo basalela biso bamakambo mbangu ndenge basalaki wana ye rube azokolinga batie place wana mpo kotya barwandais lisusu nga akenda Goma namoni rwandais moko na carte électeur na frontière na bango na banakota na nini na banakoleka nazokende Kampala namoni rwandais moko na carte électeur na frontière na bango ya Goma nini Gisenyi na carte électeur obike na fanika ngabi atuli ngabi olobi ogangi ngabi te nabosani eloko na hotel mibiloko na biso tokosupporte yango lisusu te toza na temps kosupporte problème eza ke recensement ekosalema mpe Fayulu ndenge eza wana bameka nanu komeme place bamemaki mana nse mpo eza normal te mutu wa Fayulu eza vide mutu wa Fayulu mpenza ezali vide ozomona ye ayenga kutu nasengi nalobi ke ndenge ayaki wana bameme na quarantaine fale bamiso bamemaki na quarantaine toza na makambo te mama anjitikosa nalobaki bameme na auti na mboko corona eza makasi corona moto etindi aloba bongo te ekozala yango esimbi deja mutu ekozala yango mpe esimbi mutu ebongo tokoloba nini ifale batia bango na 40 ye na camarade ne muzitu
bacha bango na 40. mwana mboka Fati Volcan nalobi Fati Volcan mpona nini ngana tosalaki masolo mpona kosenga na mboka nini oyo leta zanga makambo eza kaka be ba privé bato libanda baya kosalela makambo mais leta ye moko azaka na ba compagnie te leta ye moko aza na ba esika oyo tokoki kosala penza makambo ya ba port eza te donc tolobelaki yango tosengaki na tata mokambi bakomeli biso balobi ete tata mokambi apesi ndingisa ete biloko nyonso ekendaka na port ya Onatra bandeko nyonso bazolanda etindika bopesa bosala communiqué boyebisa na bato bayebi te boyebisa bango ke baya bamasuwa bayisa bamase biloko wana lokole banoke na port na bango ya ledia wana o ledia kosalelaka mutu musala ejango aza congolais bon ndenge toyokeli nde tozokolandela na sese eza ya motu moko aza politique nde atie ledia likolo siko kotala Congo na ndenge se komaki moto azokanga eloko ya leta mpona kobimisa oyo ye azwa misolo akoma mayebi te eloko ya leta esungaka bato ebele mpona wana na ngonga oyo fo koyebisa ndeko Martin Fayulu na banza kolanda misala oyo akoki kosala Martin Fayulu nazosenga boye misala oyo kosala sikoyo eza boye kende nanu na port wana ya oyo eza na Matadi oyo baolongola biloko na Onatra eke kuna kele trouver solution nango par après oyo kokenda makambo ya Bukanga Lonzo otuni na Bukanga Lonzo koma nini badangi eza wa bamoteur eza te nini biloko na kati epoli musana azopesa oyo yango wana par après oye mpe otuni ke courant mbongo ya courant ezokende wapi oyo kotuna mpe olobi ke koma bino bozalaki na 83 boza na comment on appelle ça exonération musala sikonga na opesa oyo ozosala nza musala na yo te tiko kosambre mpo kokoka biso kota bakompagnie nyonso ese ekufa mpona kotelemisa yango bayimboka oyo babande kosepela na o Martin Fayulu président bango mpe bazwa mosala bango naopekisa mpo soki mutu ezosala lokola opesi mwa ndingisa ntango bato bandaki kokumisa ye na ngongo baza na misala te bazoluka misala mais yako mpe kosunga bango bazwa mutu asolo azokumisa ye apart bashegi na bakulu na Kingasani osomona mutu akokumisa Martin Fayulu mutu asolo mpenza boye responsable osomona ye tala era ayaka tala bato baza wana o bakumisa ezaka bato moko boye nakofinga bato bandu tibonga mpe na mutu bandu tala bashe osomona mutu solo responsable aza wana responsable oke mutu esala bato babebisi mboko eza bato na bino ba 5-10 diplôme nde bato babebisi mboko na biso bayebake politique basalaka yango na sagesse basalaka yango na bafrançais ebele te bakomisi bayimboka bisaleli contribution $1 bandeko na biso bazali na poto bakoko ndeko naloze na kati yo te mbongo nini okoluka oyo tozangi pamba te soki deya bakangi assemblée wana misolo oyo bafutaka bango wana bakoki koloba boye après 6 mois soki osali élection te président viole constitution ndeko na après 6 mois wana misolo oyo bafutaka bango après 6 mois bakangi yango batia yango pembeni mpona kosalisa mpona komona ke basana bapapa mpe baza na kati bon mama kosala peinture toza mpe bazobanda bafabrication ya bapeinture papa tozolite tozoaccompagner chef de l'état na vision na ye ya mutu nyonso se mettre au travail ndenge Laurent Désiré Kabila alobi le peuple doit se prendre en charge yango biso mpe tozoaccompagner ye mpo ke bafi wana batika kokendaka kosala impudicité na kati ya boulevard bafi wana batika kobimabima bayebake bazali na ntina yake alamuki na ntongo boye yake mpe kosala mosala ata ya kiboyi ngai nakosala na ngai ata ya kiboyi soki bakofuta na mbongo nasali nanga nasali baprogramme nanga ti lobi na oyo économiser nanga ti nakomi mpe mwasi moko nafungolaka ata babalon nanga natekaka babiloko nanga ngai nalingi nde mwasi oyo ya goyigoyi te nalingi mwasi oyo avandi kaka te papa asalela ye soki papa akosalela yo nyonso akopesa o valeur te ngai asolaka mingi na bana mibali mwa mwasi yabi madame Charlotte ngai soki mwasi azoproduire te ata azosambela oloba nlangi na obala ye te mwasi fo koyeba koluka bible elobi na papa na biso nani akopesa ye aide semblable aza mwasi eza mpo ayedaka eza te mpo afandaka na ndako alambaka fufu te mwasi mpo ase mettre na kotravaille avant na kati ya travail asalaka mpe ayaka mpe na sache na ndako sanza moso mpe si papa olobi te papa ngam na kofuta ndako ngam na kofutela bana minerval basi onga na oluka yango nazolinga te basi oyo avandika na ndako alizelaka papa asengaka na 500 francs aokata kosomela mwana kisi ya 200 francs te na pharmacie mwana obeli fo azela papa ngai alingi basi ya bongo te ngai alingi basi oyo baolanse defi mwasi oyo akotelema alobi ke ngai mpe mama nazali wana mwasi oyo akotelema mpe alobi ke ngai nakoki mpe kotombola mongongo bisika bato bazali tala nga mama Charlotte nazali na ebeli te me naza organise omona mpe bisika bato ya solo bazali nakomi mpe wana bapesi ngai respect pourquoi parce que nalingi kose faire mwasi ya solo lobi mpe
mwasi wana akoma femme entrepreneur, akoma pe mwasi oyo bato bakobetela maboko, akoma pe mwasi oyo bato bakozala bazo envie ye. Yo tozalaki na oyo bato wana banalo banangani oyokaki mwasi fo kozala bongo, mwasi fo komisala fo kokreaka kozala mama moko vandika na ndako kaka kotongo kobeta masolo moko eza mama moko vandika na télécommande liboso ya télévision te na la novela te novela nga unayebaka na novela te na temps wana te zimagique te na temps wana te ngai yebaka na programme na mbike progrès air boye ngai eza pe impossible okuta ngai 22 ans na zami so lamuka c'est impossible pour na yebi déjà 4h30 5h juste na bimi na ngai ozomo nazoluka ba mama wana yango air na vandaki mukomoko na tali ne ba jeune fille bazonyokwama na tali ne ba jeune ngai habité na vie révélation habité il faut kolakisa bango ke yo po koki oko lancer pe défi yo moko po ko gango lobi ke mama moi aussi je peux ba mama wana nde ba moto za ko luka tozona kati ba adhésion ba sala to fesa ko sa ba formation ya couper couture ya ko fabriquer ba biloko ebele ba wana ba ko na ba misona bango to yo kozwa mokumba ya ko futsombela bango bisali lito ko futela bango misolo po ya kozwa mate ya wana non dans un premier temps organisation za malamu so organisation za mabe ba ngabaya te organisation za malamu ba faciliter zebele ba po kasi ozola kisa mutu eloko te mutu azotelenga na balabala ana ne eloko te fo osani okobengeka kolakisi par après era koyeba musalo era kokenda kobeta pe lisolo akosala pe onje ne pe aide ya bite grâce à maman matiti wana nde na koma boyi ozomo ba faciliter za nango ebele omoni bazoya Mama Charlotte tokoma na masolo ya tokoma na suka ya masolo na biso ya moko ya lelo tobela ki bongo mingi tobeta ki sete bato baleli penza bandimaki te ndeko Martin Fayulu Madidi akoki lelo kolobela ba juge oyo ye alobaki baza bato ya Kabila ke ba kosala mosala mpona Kabila lelo sikoyo yepa koti kosala akomi kosala mosala na na bato ya Kabila pe Kabila nde lokomo tobetaki penza mwa sete na esika oyo ndeko akoki koyela biso biloko ya sika kotambola koyokisa ta bandeko ya FCC Soni ndeko mama Janine Mabunda etambolaki na mapa na ba Ari na ba Shadari batamboli akotambola mapa pourquoi nani boulangera ya mapa comme nani Pain victoire za bango te. Pain victoire za bango. Mais ndeko ate za bango te, bango nde bato baza na gouvernement. Yoka, babundisa faci te. Poso bazo premier ministre ya FC Nzambe Mubimba. Premier ministre za bango. Basa inde calcula mabomoni kuna. Yango mone Kabila lobaki pembeni azata na 3. Ngala zaki ko banza ete ndeko Martin akoyela biso biloko yana koloba. Kasi bitumbo elinga bunda yango wana. Eza koti siko ngambu ya FCC. Aibisa na bike ye azali facile comme de l'eau. Omone ba ayeka ka seke lobingo bango bakina usala kuna bakina na tambo mama na jani lobingo bakina usala yango wana po aya kwambri alata na ili mita kwambri bisote Fayulu ninga za wana soki alingi amona ba demonstration ko monango alata na ili minute te mwana mboka tokomi mpenza na suka masona biso tuka bandeko oyo bamonaki bazali babandaki kozela mama Charlotte yeyo pasi alobi na ye pamba te abi aza wana mpona kolobela bayimboka mpona kolobela mboka na ye Congo soki biso tolobi nde tolobaka boye te tala topesi bino ndakisa moko tolobi likambo wana esali ata 2 ou 3 mois te bomoni ke fa 3 semaines toganga on likambo ba porte togangi togalaka biso mi fachi aza na miso tina moto aza tina mbunzu te toki na biso nde tomona boye soki tomoni tolobi soki tolobi bo aza moto akoyoka esi esalami sikoyo moto aboye yo oloyi ata na likanisi mosusu ya kobakisa soki oza na posa ya mboka eke liboso ye mpe na likanisi soki aboyi nde otambolaki kofunda ata kofundake mpona boye me yo ozosala likambo oyo yo moko oboyaki me lelo okomi kondima kokotela bato yango bomoni ete bayi politike bakosaka biso te Fayulu aza na ta ya koambrie biso te en tout cas toza désolé soki ameki kaka lisusu akomona biso na nsima na ye ata na ini totonde botondi tokomi na suka ya masolo na biso lelo tobetaki mpenza masolo ya ndeko Martin Fayulu na masolo ya ndeko Gilbert Kakonde lolenge nini bakosenga ye epai ya Azarias Roberwa apesa ye asala recensement bandeko bakomaki mama Ange ndenge nini bakomi kopesa susu recensement na ndeko Roberwa wana eza biloko lokuta eza ya solo te eza ntango so eza baposa bato mekosimba te ndeko Gilbert Kakonda kosala mosala wana na kimia nyonso toza na posa ya toyeba baidentité na biso soki nga mpe nanzaka congolaise te nasiki makelele na Congo nake soki nakozala na Rwanda nake Rwanda nakesala makelele na Rwanda mais soki tozo kosala makelele po ete tokende liboso boye il faut
tosala yango na ndenge ya bien tolinga kosala yango mpo eza baintere moko te nga nazangaki ebonga moko tika na kasebo soki ozali bon mama Charlotte opesa mwa maloba suka mpo tokabana na bandeko bakolanda biso mpona mokolo ya lelo. Bon maloba na nga suka eza boye bandeko na nga nyonso ya badiaspora nalingi bino mingi babizu ebele sikoyo liloba na nga suka nazokebisa nde Fayulu na te mama ajiti kosengana na kanda oyebi ke lobi je pas manger navandi bien te pourquoi parce que azopesa kanda moto asali neti kokitisa ngai moke ezali mike moke bai badéclaration na asalaki bon Fayulu ameka nano komizongisa kati na ye to ameka nano komona médecin ata ye nanu bien nayebi te soki aza na problème nini eloko liloba na nga soki eza wana bino azokebisa ye atika buzoba osala wana po soki akontinue na buzoba wana akondima te ke eza kaka babiso baomona banini oyo bo eloko tokosala tokokende kosiege na ndako na ye ata injako ata komona libanda te liloba na nga soki ezaka wana totondi botondi tokomi na suka ya masolo na biso atindika bosolo na banza tosepelisi na bandeko oyo babandaki kolela babangi balobi ete ndeko Azarias Robert ando akosala recensement na ngai nayebisaki bino na ndimi te soki akozala na ndingisa wana ifo tolobisa baye oyo amesana be koloba eza kaka ndeko Gilbert Kankonde nde akosala mosala na ye oyo andimaki kosalela mboka akosala ngo me na kimia nyonso pamba te toza na posa lisusu makambo ya mbutumbutu te toza na posa makambo nde kosalama na kimia toza na posa ndenge tosengi tata mokambi boye asali tosengaki makambo ya port ya ledia leta azalaki na port te leta azongisi makambo na ye onatra ezongi deja na makambo soki oza na biloko soki oza na koli soki oza yaka epai ya leta totika baprive bafanda nano biso tokotisa mbongo epai na biso misolo na biso moko efanda mpe na compte na biso na ngambo na biso tokomi na suka napesi matondo mingi na biyumbui mpe napesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne na Refin Kisome na Papi Kelly mama Charlotte Ndenga na Serafin Kashama maître Chief Chipamba totondi bino botondi mpenza tokutani mbala nsima